Papa, est-ce que vous avez une bénédiction et vous avez ensemble? Si vous avez une équipe, vous avez une deuxième équipe. Pourquoi penser que l'équipe n'a pas eu mais aucun petit deuxième équipe a eu guerre. Salut, fidèles internautes. Kande Tolobana Binoke, Makamuneza na Info 16. Émission Nabino sans frontières, à la chaîne Moko Info 16. Donc, dans un Senghor, on a bimaka pour nous abino ba image, nous abino ba artiste, nous abino obolinga mingi, obosa ki bino boza na Senghor. Lelo na ba na ok musika te, na zole bino artiste et musicien obino so ba na komi tuna o akewa abungi te yeyo azananga wa. Bonjour Tade de Montikil. Bonjour Maggie. Tade de Montikil qui donc c'est pas vraiment n'a pas sa répétition dans senti que non vraiment ça va mais le mot quand bank sanga nanu nde donc combo wana nde nanu Tade laxini nanu wana album na yo ouais nanu eliko laxara ke ti Maggie alongwa palin ayawa asalengo nanu pona boulot na ye pona vie na ye pona makambo na ye donc on a préféré qui kolongwa nga quelque part donc na osala nanu pona vie nanga. Donc, ils ont nanu pour nayo. Donc, nanu wana donc, bananu est belé parce que na vie na il faut ça la kama kambu pour nayo. Donc, nanu pour nayo. Donc, c'est ça. Ok, nanu wana, nanu album ya Tade de Montikil sorti officiel ça pour quand? Ouais, normalement, sauf imprévu déjà fin avril oyo, bah aux intégralité na ba plateforme nyonso parce que bon on a un niveau mikili. Donc, on a des confirmation qu'il y a sorti à disque main, sauf imprévu, déjà fin avril, Tito Kotame, on a déjà date précise à l'album. Mais des mots qui les artistes m'soussou Kemba, yo temps au sali quand même Kemba, moi vitesse mon boy. Nana nga simana zo force wana. Te zaka bato balinga bonne musique na bat balinga Tade de Montikil na discipline, ya vie. Donc na yebi ke ezana nanu pona ba jeter. Nanu à venir nanga, nanu début à carrière, nanu il faut nazala correct. Donc mam tout na sala on a précision. Donc on a moni place wana to beb si photo télé mananu wana. To bongsi wana to kei donc mangambo tout et au sala mapena na nzamba to chalo boko quoi. Donc yango zo tambola bien. Tade le bi na nzambe donc c'est que vous avez un place mon peu que na peu au sambele. Mais pourquoi pas? Donc on appelle si prophète Konde. Paulo Dominique mbotene ngwana. Et le monde a remarqué pour les musiciens, pour ça qu'il n'y a pas prophète Konde. Non, quand les musiciens mingi n'a pas prophète Konde. C'est bon, ngai na comprendre nga naza mundimi akala. Avant na ya wenge. Donc na oyebi Nzambe asala à travers ye. Donc maman belé. Mais Tade de Montikil, tout le monde qui est dans la maison mère Big Boss P, le roi de la forêt, a considéré que peut-être moi dans lingo mingi. Tout le monde qui peut aux autres opportunités pas en son au stade paix une chanson na yo au bêta yo kanaki. Mais pourquoi pas au tigre la ka kuno leki au linga ko ba charge mo boy muso bêta so ko ko kango bien au plus tard ko pour lâcher na o. Non. Le roi de la forêt Azamutu oyoyo orienté biso. Azamutu oyoyo après si la formation est belle aussi tu comprenant et ça kaka tant nyonso mona na so sora koli et c'est ngara longa palin et ça ko boya responsabilité te lo go moboy na mona question saleli mutu na limite mo boye er mo pe yo po mi salela donc on a préféré que ya on ozo kotaka na nanu pe po na nga ya moni
Papa, est-ce que vous avez une bénédiction et mon ensemble? Ouais, bénédiction et Zali, ce que vous oser reconnaître place aux Kende. Parce que quand la moutouna misu, quand le bapena qui était natique, ko kabonné ça toujours passé. Mais qu'on reconnaître que le bara toujours bien pour naé, ya ngwanande, ça m'a pas mboli nazo benda. Donc naibike, tous en bon terme, naibike, na ke gisoda te pour aller là. Quand musala auto on travailler qu'on n'est pas na yango quand na beni mon panzi. Mais tu as dit le mot tikile na mona ki un peu extrait na yo ya générique na yo mais dans wana o ya animateur na petit Lalou et à das moko ba mission bele ba bimission déjà ba tu mingi na ba donc ba DJ ni so bina pourquoi préférer quand tu danse aussi binami déjà o banga te ko rater petit générique wana donc on a deux génériques wana fallait bimadia depuis kala le quoi to beta kiango yo mo to misa ki on ga chocho na on ba rebimite to mission parce que dans wana ko na kati omoni eza batu bayaka otala biso na be mission nde batu ba memaka ba weli na bango bon eza problème te eza loka ndombolo ba nyonso obi nango mais eza ika différemment ndenge bando bina na maison mais
Donc net ida tout ba bina danse wana mais lokwa mukolo plan mo aza place wana to ba otala tout ba bia bango tout ba plage kolo bor ye. Donc c'est ça.
Robin Dombolo. Ce qu'on danse, ils ont combattu dans ça. Pour voir ça capable. Dans ce les Tindika. Tindika. Ambassadeur Mosinga Tadeyo, Mtono Luka Tadeyo. Et dans ce les Tindika, d'autres Tindika. T'as-tu des mots qui mais la loi azana nominaire. Est-ce que tu vois qu'il la loi zapina na OK ben na norme normale pour nous soit mineur en orchestre là yo. Ouais, d'abord la loi bien sûr c'est un mineur. Mais mineur azala ki ouapi, nation nandaka ba parenté. Aza mineur abandonné, enfant de la rue. Azaki déjà mutu oyo égaré déjà dans rang social moroboy. Parce que a sali 3 ans libanda. Na mona muke wana eza déjà ébélé. A lobby so to tiki quand na nini wana à cause la paix bandi mutu moroboy ndenge moroboy, on ne sait jamais parce que éducation ou t'en pas ba parents. Moi na ba mona ka boa kaka na ya zo sane ba animation libanda tout ça c'est pas kabele pe mbongo me batiki ba bité il faut tanga il faut sala boy il faut sala boy. Alors c'est limité pe bongo. Tant na moni talent wana habité. Talent oyo ko sa makambo tant qu'artiste. D'accord tika e bongo te na mona ba parents na ye. Na solo na bango na kena na ba norme normal na solo ba parents ba binga. Moi n'a pas comment autant la classe. Aya ka rep rare de fois. Donc comment autant la classe au solo na lelo au mona ke. Malgré nyo ceci la rambala moroté, mo comprendre que te a comment il pena que moi qui na mona ndako ezokota. Dans un besoin d'affection, bénédiction, mon parent ou quelconque. Donc, as vivre le quoi bananios, donc c'est ça. Ok, tu as dit des mots qui les ont félicité pour aux enfants de la rue, au beaucoup comme moi. Vraiment, c'est une bonne chose. Mais si na mon équipe non pas mon deuxième équipe pourquoi penser que équipe non mon yo moko mais aucun ça va petit ça va deuxième équipe à wengo moi attendre ça sur la guerre mususka. Te ego za guerre te ba deuxième équipe en sotal bien bazaki bato ba no yemba te déjà mututu kuna tanga ayaka oluka nzela kuna na wengo soka zuite auta ali dusununu na ko mi côté là donc batalaki tant na zena bango na daki un bon chef tant na kei nde bango ba olanda ngana kena na mutu mote parce que na kota na mutu te bango nde balandi ngai na tali pe ndoko na bi batalan na bango vaut mieux bateau yebi na no cha bango que bateau kozwa. Donc le qu'on a ébagi bango na linga bazala ti to recri batu baye pe sima na bango to évoluer na biso. OK, Irène Wantara, hein bolanda un peu extrait à répéter à de Montikile, bino bolanda de baza ko se déchaîner et après to kozon el sous na plateau na de Montikile.
Voilà, tu colanda rapidement vous sentir motivation, vous qui va chambre ba nostalgie, n'ebi que c'est bien ba bien et Reine Ouattara la parisienne et ça va bien. Mais des mots tikile, mais oya qui na collègue nomo boye Francis Bokeli mais car pas même une année ba mo bo panzani bondeni. Te to panzani te. Ngai orchestre nga feeling music. Tant on soko na na baninga. Soyo soki bo sali orchestre c'est nga restructurer. Francis ayaki to travailler pe na ye. Mais albi na ngai pe azana makambo mo il faut ça là. Bon le col na comme ça que non mission na ngai te. Bon, il fallait que na ye ko sala ye parce que ngane na za ah ma mission na nga baza libre. So aya na cop na azana besoin de travailler, mutu mo a sepeli mission na ngai mbela nzembu. Après simbongo na yebiso to accompagner musicien. Parce que to kangate moment otoza ba makamboze belé, il faut tika baninga pe ba respirer. Chance ko sourire na ote na simana nga pe na se retrouver. Donc Francis a frère Oyoyo ayaki l'orchestre peu importe tozaki na belé il m'a appelé ba musicien pe basé belé et ko sala sou bien te il pas vandaka azelaka par rapport ya voix na yena batunsu ba oyemba et singaki azala na ye asa makambo na ye donc eza na ndenge mabete o ko kabona biso mambo kabona ezata. OK, voilà tous en première répétition na extrêmement compagne. Bon mon à moi mon pépi moi maintenant ça me voula mettre tade azo foncer kaka. Bon de moi tiki les questions na ngai suka na tout na erozaki na maison mère na lelo comme leader. Moi différence wana ko yebisa bisongo. Ouais différence wana ezali parce que siko comme na charge ya batu. Mutu et comme pongi comme moi pasi. Le ko les ane bandeli boye. To talaka bolamu o to mona ye pas le roi de la forêt ndako sala o to yebaki yango to sala. Oeza mabe to tiki kuna mais obola mutozui na par rapport ya audience ba camarades ba masatu ba o c'est pela maman on na nzambe le roi tchelo boko zo ke nango facilement
Les autres qui ont la facilité, à part kaka, tous autres ont discipline, mususu na makam mususu, mais les autres qui n'ont pas la facilité. Ok, merci. Tu as dit des mots qui étaient comme presque à pour tout le monde à moi menace en vous là. Donc mot de la fin, il y a émission le pour l'émission c'est belé. Tobandoya vraiment tient le bon mais bimatoza toujours ensemble. Mot de la fin, nous nous collons à bateau balinga coming. Ouais, tout le monde au Batlinga attendait des mondes qui n'a feeling musique, Mbote Sika Boza. En tout cas, pour continuer à soutenir aux orchestres Nabino. Togolo bebele tende kana loba. Ngana fête tango bino de bobengi singai. Donc bino de bopé sanga place au vanda parce que fête tango zabino. Vinanga naza menisier te na sala kaka musique oyo. O bondo sepela nae yé yo kaka changer te. Nanu pona vinanga il faut na sepel sabino. Donc bozala nabino calme kalaté sauf imprévu. Donc fin avril déjà bozana nanu. Bambote na batutu balinga atade pour ne pas citer que le nom. Vous êtes tellement ébélé, Jean-Marc Kabunda, Fabrice Lombolo, Tonton Jagger, vous êtes tellement ébélé, Philippe Makiadi, Boss Moute Bachilamouina, na Yebongo, na Chaka de Goudinga, Zapolo Gedi Nangeve, na Yebongo na Boss Sissing Dandoula, na Yebongo na Yawili Mouchen du Con Mondial Singapagebo Akata Mangate. Alex Fumunti, hymne national Bandera, n'a pas si la reine Vitara Koyembo Tessika Zali Orchikinkela. Donc les amis de Tade de Montikile na Luanda, les amis de Tade de Montikile na Bruxelles, Landry, Zambé Akalu Kaboza tellement ébélé fisson Masila. Donc au bazu mabanga c'est bon, au bazu te nabike, au yabinonde bolinga ka yokesa toujours yokesa quoi. Ok, merci Tade pour notre temps. Pessibiso vraiment, merci beaucoup. Fidèles internautes, Bino Bolandi, de Montikile, Tade de Montikile. Yeme Kondenge a expliqué Bino que non nanu, quand même te boliango. Donc, bah remerciement nangana ambassadeur Raymond Singa, Babi Chief, Yonde Oleki Bango, Nabo Sente Komba Yunga Mokonde Espagne. Irene Wantara na bosanité Diezola London City Babi agence kaka moko na Paris à fret ezaka à London City na bosanité Sony Love hein, le grand caméraman Azan Simaron Toti Kabino Nate bosa souma continuité sur la répétition pour et ça abino bien bolandaka info 16 bosa abonner trop chaîne nabino yango ba gros bisous nalinga bino makas kole kata bino moko
Let's go.